dans ma famille na bango donc combien moi côté moko boy vous comprendre ba blo moko ya bien té mais biso ba comédien to zane makasi to tika banzela pamba to tika kosala na mabe vous comprenez ça matusu baza basé ka pona kosala baninga mabe aza basé ka pona kosala mutu mabe em so ya tabakecha kitoko alinga be biso ka makopo tabakecha wana te soko kumbaka alinga be biso ka likopo kumbaka te vous comprenez kindoke koti makati na théâtre yanga na be na saki mbe na biv 2022 oyo boko kufa na bino nazo bandela ngo mbala na mbala ba obo sala baninga mabe obo zo bloquer baninga ma malade ba mpese zo si la te ba mpese 10 fois 7 fois ba mbasu ba nini ba comité na ba mbasu ba nzoku ba mbasu tezo kele kota ba comédien moko so zeli mama ba sambela makasi te mele to ba makamu susu ba bwakele mbasu ekota neti kota ba yoka bilengi wana zo comprendre oui donc déjà ba effet o esala ke kingo e vimbi eza vrai eza soma ekoti brutalement na nzoto ko changer peu ba forme et bien sûr. Et puis makila on a soba fini makasi maramai na makila na bazolo banini. Sauf que ils qui ndé liwate, ça place à okufa te piscine. Déjà le premier niveau ma yesu que lo a. Okufa se romingunza miti o kata mtema ou comment vraiment na habité. Na habité vraiment na habité. Mais non, alors ba dire papa la bango paré balé ba bimisi ba moni na ba pota ba moni donc on dirait ba étouffa qui est. On dirait parce que na baboke baba piscine ape ko na makambo ebele banya mama ba kompe ko na piscine so mutu moko aza mabe akoya pa na kata piscine parce que sali makambo parce que na Afrique du Sud na Afrique du Sud na mona pe garçon moko ba kufaki na piscine garçon moko fa na piscine ye kuta limwa ki omona na te na piscine na omona na te après bimi donc comme il sait ba tu peux na exemple na mongo na bi ke balende mutu soko dindia omona na te après na mama ya ko bimisa ke 3 fois ozomona oya piscine ke mutu abimi boluka mutu na piscine bozomona te ngala mona na Afrique du Sud. Millionnaire. Après la filmographie, il y aura les mots de la famille. Après les mots de la famille viendra les mots de la corporation, les mots des artistes, qui sera suivi par l'exhortation par le pasteur Jean-Marie, qui va dire également la prière de l'ouverture. Après, nous allons passer au dépôt de gerbes de fleurs. Après le dépôt de gerbes de fleurs, viendra la levée du corps pour le cimetière de Nécropole 3. Nous insistons. Nécropole 3. Parce que pour les intimes Kips est né à Kinshasa le 5 septembre 1980. Il est décédé à Mwanda le 2 janvier 2022. Elle est née de l'union de M. Willy Kipulu Katika et de Mme Mado Yala, dans une famille de 8 enfants, 5 filles, 3 garçons, dont elle était la 5e de la famille. Elle a fait ses études primaires à l'école Saint-Pierre de Filles, dans la commune de Kinshasa. Les 2 premières années du secondaire, au collège Cardinal Etchou et les humanités à l'INAS, à l'Institut national des arts.
Après son diplôme d'État, elle s'est inscrite à l'INA en art dramatique. En principe, si elle vivait encore, au mois de février, elle défendait son travail de fin d'études de licence. Parcours professionnel. En 2016, elle débute dans le théâtre congolais au sein du groupe théâtral Sans Souci d'Afrique, du fait comédien Sans Souci jusqu'en 2019, l'année où elle quitta le groupe. Là, elle a joué beaucoup de pièces. Dommage, nous n'avons pas pu mettre la main sur les amis de Sans Souci pour nous donner les pièces où elle s'est fait distinguer. En 2019 jusqu'en 2022, elle œuvrait au sein du groupe théâtral Vie ta vie de l'artiste comédien Omari Kabo. Dans ce groupe, Naomi s'est distinguée dans la pièce Abomination, où elle a joué le rôle principal de la femme du berger. Foti ya Nani, où elle a joué le rôle de Lipasa, jumelle. Iko Mambo, la femme échangère de monnaie. Dans ces pièces, Naomi a enseigné la société quinoise en particulier et la société congolaise en général. Nous lui rendons hommage parce qu'elle avait d'autres projets. Hélas, la nature en a décidé autrement. Merci Naomi pour le travail que tu as accompli en si peu de temps sur la terre des hommes. Merci. Parce que Naomi était une sœur pour nous. Azaya kaka attristé. Azala qui peut petite sœur ya famille je crois ma famille Bayébili. C'est quoi ça? Nayebaki Naomi avant n'importe théâtre la groupe Sans Souci. C'était une fille bien calme. Peut-être qu'on peut dire Kakabola Mamoudou, ce qui a confié. Mais ce n'était pas pareil avec Naomi. Parce qu'aujourd'hui, elle me laisse sans voix. Parce qu'aujourd'hui, elle déchire le cœur de beaucoup de personnes. On a l'habitude de travailler n'importe quoi. Mais je ne m'attendais pas à ça. Si aujourd'hui je dois travailler pour Naomi, elle blesse vraiment mon cœur. Quand on coupe ce témoignage, il fallait qu'un allo. Dakina Naomi, tournage, pour la kuna. Merci beaucoup. On fait cela. Corona totali bomoni ezali ndambo. Soki to bien. La combo et Baptiste comédien pour lui présenter encore une fois ma condoléance à la famille biologique de Konabiso Naomi Kipolo. Et Zalaka irremplaçable pour un artiste Soki Atiki Biso. Naba bureau, naba administration, soboke, ingénieur boye, économiste boya Koufaki, on peut le remplacer et puis problème ils ont continué en mais naba artiste, même Moutolingo Mekola Moninga et Kobanakate. C'est pour dire qu'il y a une particularité dans Moto. Dès que nous perdons quelqu'un, c'est vraiment un vide irremplaçable. Mawanabiso Lissou que nous aurions toujours voulu que Bilengue
oyo bazoya na musala oyo bayeba pasi pe na bisengo nango malembe mibu ezokokende ti akoyeba musala ngo pasi nango bisengo nango ndenge esengeli kozala me soki elenge tiki biso na katikati epesaka lisusu mawa mingi parce que batala ebele azalaki nango ekei kaka ndenge wana tolingi koyebisa lisusu pe artiste ndenge atiki biso moto na moto nzambe aponela ye nzela na ye tolingi te ke na niveau ya groupe ya ndeko na biso Omari ezala na famille biologique liwa ekoma interprétation ezaki ndenge voilà, nous appelons maintenant l'être de sa venue pour déposer les herbes de fleurs. Là, je vois le président Massoumou, le président Caleb du groupe Sinat, Linda, le président Omar du groupe Vite à Vie, que nous félicitons et nous remercions pour son implication pour tout le président Omar. Félicitations et merci. Les comédiens, Hans, Ouanan TV, Maman Marie-Hélène, Linda, voilà, Yoron Dombassi, Manalemba, Benvi Kandi, Benvi, Belinda. Merci les artistes. Voilà, nous clôturons là pour les artistes et comédiens. Testopoana, s'il vous plaît. Merci. Là, comme tout ça, on a aligné avec artistes, nous appelons directement nos amis de l'INA. Donc, nous commençons par... Merci, on s'arrête là pour Lina. Voilà, Lina, on s'arrête là. Linas passe souvent directement. Nous appelons Linas. na vie na ye lokola akufi na ye nzambe kaka moto aye bien po tozosola biso mpe nzambe bakokiba kufi mosu mpe kozambe bakoza envie mais tobanga kaka nzambe tosalaka oyo nzambe akopermettre yango nde tokoevole na vie leke cupanda kotala liwe Naomi Kipulu akufi na liwe moko oyo eza vraiment batutu baodéclare na yango d'après yo kopesa conseil nini na bandeko tu basalaka oke déplace na place moko kosikendaki tournage ezalaki tournage te kokosa miso akosaka na vie ya liwa so etangami mokolo eke mokolo etikana oti Paris etangami nake Paris yango nakendaki Paris ça veut dire que soki eza ya mokolo na yo eza ngongana eza ta na yo okokufa mpe ozapeka vie tosika kolobaka soki okosi yango ekolanda te vie eza bongo nde tosala nyonso na vie oyo nyonso komi bisolo eza nzambe soki nzambe te me nyonso toomona yango te totika kokoselaka bamongo ebelebele eza yango makambo akufi na ye c'est ça leki tumoni nokoki koloba na famille ebungisi vraiment une jeune fille comme ça bakota baprière parce que soki nomi akosala mo bafamille seki mosuku aolanda c'est-à-dire que bakota vraiment bakota bala de prière parce que nde singa aza boleke cu bakombe komelanga mingi bambasu mambebele aussi na oti Paris boye na beli moi tiki naza ya okonda eki bazomeka kaka mais soki ozokoka kaka nga te siko faut beaucoup prier faut koyeba nzambe akozala ne bien faut kosambela kaka leke tu oza rapproche na bacomédien mais tomoni conseil na fois lobaki bacomédien nde libozo ya boye batesa médecin eza bien pasteur na ye moto abendeli libala nanga jino bala je pense que jeudi dans sa émission 4 ah non nalingaki na mibalinganga mingi ayeba maso bato bakupa eza bien te kindumbe makasi bokeko boye makasi mamuninga nyonso na vie réelle il y a des problèmes de nyonso tuna kati dans la vie na yesu pas chaka muté au fait pour appuyer bato bosa qui bizimé na qui pédé ya soki oteyi moto atika soki sentiment de Jésus eloko wana ekoti soki nakopekisa ndenge nini pourquoi ne pas prier Dieu aprier na Dieu azosamba mpona ya arrêté un peu otika tana vie na ye bachaka moto te okoza na conseil moto kopesa bato basalaka bavie
Bon, mutu a villa quand c'est conseil sur la ligne locale, la ligne en juillet moi les morts Tikango, c'est ça dans la vie. On change alors bon je vous laisse là. Comment une présence dans awa mort à cinquantenaire tout que des matins des alaka yande on a biso maman ibaka ta on a kufa kina on a biso moi Naomi Kipulu. Un mot par rapport à maman tango. Bon na pese ba mes condoléances na ba famille no somi balé o ba kufeli li baliwa somo liwa mai liwa masasi eza baliwa moko vraiment eza kitoko te na pese ba mes condoléances na ba famille no somi balé ya ba ibakata donc na yoki pasi na o nyoso ye ko kufela mwana mbinga ndengwana lokola kashama claver pe ko kufela mwana mbinga bon lokola Naomi donc eza facilité Gabriel mais ya maman tanga ya maman ibakata ba te bili bazo déplorer qui avant bino ko na retard bo munyangote est-ce que programme ngo zaki bongo ko kenda avant ou comment bon na éviter le na zaki kuna na VM mortuaire na tuna qui était donc ce na tuna qui est na linga na ba programme donc tellement na koti na ndako sika na ozo pya batante dans le lot na sali musala butu na li désert donc na surtout ka rappel moko benganga na mona 8h ndo mona sutuki na sokoli na bongami ndio moni na komi na ekokuta déjà matanga c'est que depuis 8h30 ce qui 9h comme ça na ebité matanga ndeba 8h donc voilà et un mot par rapport à liwa ya ndeko na biso Naomi oyo liwa na estro beza tragique ti lelo a tibeli bazo comprendre est-ce que ya solo ba boma ki to kufa na mai bon c'est là ba dire papa la bango pare balé ba bimisi ba moni na ba pota ba moni donc on dirait ba etufa qui est on dirait parce que na baboke baba piscine na pe ko na makambo ebele banyama mai ba kompe kwa na piscine so mutu moko aza mabe akoya pa na kata piscine parce que basali makambo parce que na Afrique du Sud na Afrique du Sud na mona pe garçon moko ya kufaki na piscine garçon moko akufela piscine ye kutu ali moko ya omona na te na piscine na omona na te après bimi donc comme c'est ba tu peux na exam na mwango na bi ke balende mutu soko dindia omona na te après na mama ya ko bimisa ke 3 fois bozomona oya piscine ke mutu abimi boluka mutu na piscine bozomona te ngala mona na Afrique du Sud na jobu ozomona donc comme ça kinga voilà parler na mona nga dinda piscine te na okota te donc na okota te parce que et surtout so moni no mindele kokota note ba komi na ba biloko moko boy ba komi osala ngpa na ba piscine ozo comprendre donc nzambe mta permettre nzambe mta permettre mais parce que autopsie ti corps ebimi pe autopsie et ça la mibeti bon mboko autopsie oh ça mboko autopsie te egal babi mutuso akufi ba bien fini kampelima relation ni bozaki na doit que na relation mo bien donc naza ko mona ye mi so naza na mari so na mona ye pa ye wana donc naza mona musika dans mon musique mais so amoninga peka ya gabi donc na ebité so kasaki malamu to mabe mais selon témoignage ba gaza ki fimo ko bien fimo malamu bonga so kozaki no mabe na lo bango za malamu te OK bon donc fika bolamu kande bimaka te nga so ko kozaki mabe na lo bozaki mabe na yo na kosa te mais selon ba dire vous ko fela trop un mot babili pasteur de la foi bi ke boki ne l'église na parce que beaucoup de les maliwa o un mot artiste bozo ko fa bon ko kene ko sambeleza mabete mbela ya prière babo ya ngote soki atie prière toke ko sambela toke sambela ti bokpa toke ko sambela donc ezaka ka que toye bande ko tambola toye ba ko tambola toye ba mokili ndenge zali parce que mokili ofo ko yeba ko tambola ngo yoko mona mtu so azalo yenge azaka lo yenge mais yo ibinenga otambola mokili na ete kolande na lo yenge wana te oso comprendre ba biso so kolande ngo dindi no nga vai na ba bien esprit moi côté parce que de na ki esprit côté trop na théâtre et ko kufe bandaka la banana maboke mais comme de trop bandana maboke mais ba maboke be balandana kati balandana ka ba bo pepe banani ba balandana ka 17 années déjà beaucoup déjà 4 17 comédiens 17 comédiens ba kufa ki année passée na ba on a évité na ba oya ba TV quand ba comédien notre 17 années déjà tout le monde déjà 4 déjà ba kei manana mais nani ba tekiki dimi balé Sunda Fatou Mongali na Naomi Papa Chaba na Papa Chaba 5 mais toi on a janvier toi la 4 azaka comédien kasi on a début rien na tsiko 4 so to longo Mongali bon ezaliwa ya biso siko ba ochango kapo toza toyebana ozomona yango ba ochango ka mais liwa mutakanga ngwa zate
nzambe kamutaka liwa soki abi ke non o bozokosa bozwa ete ozo comprendre mokili yango esalama ndenge donc mokili eza compliqué ozomona bato nyonso basala mokili soki na bamorke komona bato nde bazokufa nde bakor ezokota mais sikoyo kwa biso toyebani yango wana nde ozomona bon sikoyo mpe botya mpe kate kaka no bakomeda nde baosala na mabe bamisu bakomona moto bakoya kotika mbongo tika tosala mbongo bakoya kotika mbongo tika tosala mbongo donc ekoti mwa koteri moko boye ozo comprendre babilo moko ya bien te mais biso bacomédien tozane makasi totika banzela pamba totika kosala na mabe ozo comprendre eza bato baza basé kaka mpona kosala baninga mabe aza basé kaka mpona kosala motu mabe mso oyataka bakiachi ya kitoko alinga mpe biso kaka makopo ataka bakiachi wana te soki okumbaka alinga mpe biso kaka likopo okumbaka te ozo comprendre kindoke koti makati na théâtre yango na bel nasalaki mbela na biv 2022 oyo bokokufa na bino nazobandela yango mbala na mbala oyo bozosala baninga mabe oyo bozobokela baninga bamaladi bampese ezosila te bampese 10 fois 7 fois bambasu banini bakomi tina bambasu banzoku bambasu te ezokende kota bacomédienne moko so ezali mama bango asambela makasi te mbele oyo toli bamakambo mosusu babwakeli mbasu ekota neti kota bayokaka bilengi wana ozo comprendre oui mbasu ekomi kokende mais tema mama bango asambelaka makasi ye bakoti bapriere asambela mpe na église ya makasi eloko wana elekaki ozo comprendre mais mito tobeta masolo mosusu un grande actrice tolingai to perdre oso comme non na oloba te a permettre nga te nanga bilobaloba me na oloba makambo wana te ke ozo comprendre totambola nde bien donc biso sikoyo nde toza boye tokomi na baquarantaine tozelaka bino bwakela biso bamaladi te tobondela sikoyo bokufa bafilme na bango oyo basalaka wana encore rems bazalaka na bango nabengi acteur nanga mosusu nayebisi rems comment yo moto oyeba nini ayebisi nga te bakendaki baproduction moko boye na banzela bakongo kuna na mwanda bautaki kolia en fait bazalaki na piscine bake kolia après il y a lobby azonga soa sukola et je me suis posé la question maman na moi déjà au moins na kati ya piscine de biso nyonso tonajara so oza na mai tellement toza na Afrique toza na Congo nayebi te soki pa hier yala miso nyonso ezalaka na kati ya mai mpo nyama koyi koya eza na camarade mosusu bamona nioka na kati ya piscine tout le monde miso ezalaka mais quand Naomi s'est noyé moto pas eu temps mona te ti akufi nga vraiment jusque là likambo oyo nayebi te non on a trouvé réponse nango te je me pose toujours des questions on nayebi te vraiment nayebi je pense pende akei nayebi te so moto répondre ngango par nzambe eza nani mpo akoki kokufa te na piscine na mode et puis eza bapiscine olympique te oyo ezalaka banda awa ti kuna eza nanga bapiscine mwa mike partie quand même donc je sais pas Nzamba Zolokoum encore eza mokano na ye mais sinon elle est partie trop jeune mais comment on a mutu a se noyer na piscine o eza même premier niveau abimi na ba makila kingo ezala ki mo ya kovimba est-ce que wana eza ka piscine ou soit avant temps autant ko lia lisusu deuxième fois na basala que déjà loka mabe après o tia na piscine en réalité sans pour autant ko lo mambo na ebité mutu sora se noyer ba mambo lobi wana ezalaka parce que so ma ezokota mai esalaka moto boye ti omona moto akufi apres abimi likolo ya mai so moto akoti parce que en fait moi nga na najara vraiment na najara na baprofondeur soki moto akomi komela mai akomi omela mai akoma na lokwa ya kilo aokita na sa mai soki kaka perdre connaissance akomi pepele abimi aomonaka déjà moto soit amikufeli to azokende na kokufa donc déjà baeffet oyo esalaki ke kingo evimbi eza vrai eza soma ekoti brutalement na nzoto ekochange mpe baforme ebibisaka makila bien sûr et puis makila wana so bafini makasi ebimaka mai na makila na bazoloba nini sauf que ezalaki nde liwa te eza place akokufa te piscine déjà ya premier niveau mai esukelo awa okufa se komi ngunzami ti okata motema uko moi vraiment nayebi te vraiment nayebi te loi na arrêt na soki bus eye moto na moto akokende direction autelaki tu comprends tosangana vraiment mpona mosala en dehors ya bato oyo entre guillemets bato bakutanaka mpe en dehors ya mosala mingi tosanganaka mpona mosala ozo comprendre bato tu baza okoprêche mpe parole et au retour ere tokokabwana moto na moto akokende opratike yango selon compréhension na ye moto mosusu
alongba esa bière na na mela ala mtu musu ah na me ana hotel le mambo et touché en fait mutu na mutu nga na oyebiso boy naza sainté vous comprendre mais nazara toujours attendre liloba oyebisa nzambe que si je vis jusqu'aujourd'hui eza pona yo. Voilà, matondo na bino banso bozalaki bongo baike kolanda émission na biso ya mokolo mwalelo bosolo na baye bakenda sango lelo tozalaki bongo na morgue ya cinquantenaire bipayo yo toyaki bongo kotombola bongo nzoto ya ndeko na biso Naomi Kipulu ba privé na ye babengaka Cubes. Voilà, lelo ezalaki bongo mokolo ne ya suka tozali bongo kokende malembe kotika e bipai oyo akolekisa bongo mikolo na ye kino mokolo tata nzamba akozonga po ete tomona na lisusu kaka ndenge baye balobaka na likota na Ali Falase que l'artiste ne meurt jamais ndenge tokomonaka bongo ndeko na biso Naomi Kipulu ete ye akokufa bongo te po tokobanda kotalaka ye na etando ya ike to pe na bafilme oyo ndeko na biso asili kosala yambo ete ye atika biso na mokili ya tata nzambe matondo mingi po ete bozalaki bongo baike kolandanga na etando ya ike na bino bozalaki ebele vraiment. Là je dis d'abord merci à Dieudonné Maweja oyo bongo azalaki sima ya bilili ya kitoko mingi matondo mingi na papa Thierry Vita. Voilà, papa Thierry Vita matondo na yo wana natiki micro nanga epa ya Dieudonné Maweja alandela bilili kino na suka ndenge toza komema nzoto ya mama na biso Naomi malembe na cimetière ya Nécropole. Salut à tous les internautes qui suivent cette émission Bosolo na baye bakenda sango. Bosolo na baye bakenda sango eza bongo émission na biso auto betaka lisolo na baye bakenda sango. Naza bongo wapi naza na morgue ya cinquantenaire bipai oyo toyaki bongo kobimisa corps ya ndeko na biso Naomi Kipulu oyo awaki bongo na Mwanda na kati ya piscine. Je crois que bozwaki le premier jour akufaki bongo mokolo na lede j'étais chez eux nazalaki pa na bango na salaki bongo intégralité na ndenge famille libota na eba betaki bongo lisolo ndenge akendeki bongo fête ya poisson akendeki célébration ya poisson na Mwanda ndeko na biso après célébration ya poisson wana ndeko na biso mama Naomi Kipulu milobelaki na baninga na ye ke tokende bongo tokende kosukola na kokende kosukola na bango ndeko asenoyaki bongo na mai. Voilà yango wana lelo ezalaki bongo sortir ya corps na ye tobimisi yango eza komema malembe na cimetière ya Nécropole City. Voilà, matondo mingi pe na Dieudonné Maweja oyo eza bongo sima ya bilili pe na baike baza bongo katikati na esiko yo. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.